o bazana esi kuna ndenge ba Rwanda ba ye bele ndenge wana balinga bakota te balinga bakota est-ce que vous allez awa il est pèse vivant vous allez awa balinga bakota mais ba ye bakutani siko na moto oto bengi volcan donc ba ye bakanisi FARDC ya Kabila o bazo vanda ba mela masanga bazo dodo bombe mais ba ye bakuti FARDC azofu bafunguli miso atala bango yango wana bakangi basoda wana awa baza 60 bamusu balobi 75 nyonso tozondima sikoyo batuni ambassadeur ya alobi eloko eza te mais Paul Kagame alobi nasengi gouvernement ya RDC tosolola balibere wana basoda ebele boye bayaki kosala nini UDPS vivant c'est-à-dire nsima ya bato wana bato bazali oyo bazobundisa mokonzi ya mboka bazobundisa na biso ntango babundisa mokonzi ya mboka babundisa biso mwaye toli eza te nde omoni basoda wana bazali awa ambassadeur ya Rwanda oyo toboya ekala po toyebaki makambo asalaki na Afrique du Sud na Côte d'Ivoire lelo bayi kopesa biso raison akeye mpa na bango ya biso mpe azongi awa UDPS vivant okoti na masolo oyo tozalaki koyebisa bino shole utembi ya mbongo baza bato mabe baluka krisma lelo fayulu ayi koloba oyo lukula kadi mabimi ngai na okelisu na mapono mite kadi bakotanga kombo na ngai te UDPS vivant ozokima nini yaka tere yango tobeta bali te lelo nde Moïse Katumbi akomi mukanda atindili Fati Beton aboya kombo ya Kadima mutu akomi mukanda po Moïse ayeba kokomate mutu Olivier Kamitako UDPS vivant sikoyo batuni na ba journaliste na kobenga bango ya lukuta puisque journaliste ya malunga ya solo kotuna mutuna wana te Fati azoboya mukanda bokoloba nini Fati azondima mukanda bokoloba nini est-ce que journaliste akotuna biloko wana mais biso tolobi ke président Félix Tshisekedi Tshilombo akosimba mukanda wana te akopesa pe réponse te mpona nini lobi tant tozali na Jean-Marc Aboun makambo ayebisaki biso ezali makambo Félix na Augustin Kabuye na ye balandaka biso chaque jour nyonso balobaka oyo basalaka balandaka biso sikoyo président Félix Moïse ayebisi ye aboya Kadima peuple alobi Kadima nde akozala wana en tant que mokonzi ya mboka oyo azokamba bato akondima Kadima nani Moïse ou bien akondima peuple congolais na minute oyo lelo Moïse asali marche na Lubumbashi ye moko na kati ya marche yango ya nini ya mama na ye marche ya président ya mbamukanda na ye sikoyo biso toyebisi Fachi boy lukula bafinga yo mokonzi na biso nde tokoloba biso nde tokoyebisa yo bafinga yo oyebisa bango ke ngai nayokelaka base na UDPS vivant alobaka bongo te alobi ngai nayokelaka base na bafinga ye mokonzi mobimba ayokelaka base sikoyo base yango oyo oyo eyebisaka ye retiresi aretiraka te na minute oyo toyebisi Fachi Beton boy soki asali erreur ngai passer naza na mesa bureau d'âge soki président Félix erreur ya mukanda kosimba yango kopesa Moïse réponse toyebi te arejete yango nde arejete mukanda wana désordre akopesa epe réponse te akoyano na ye te eza zero pi toyebi Moïse ntango batunaki Moïse toyoki ke mama na yo aza Zambien Moïse alobi te mama na ngai bake kunda ye nde na Zambi bayebisi eyebisa biso polele balobi mama na Zambien atikala koloba te alobi mama na ngai bake kunda ye na Zambi tozoloba toza deva bilili sikoyo Moïse oyebisa Félix longula Kadima yo ozali na yango toyebisi président seconde mpona bato bazalaka awa pine ya tracteur
elungwa na 13 miri na seconde comme na permanence ya IDPS. Kiteni ya nzete ya manga elungwa na 7 miri na 1 minute na permanence ya IDPS. Soki président ayokelaka base aboya makambo ya Moïse libe. Soki alingiye Moïse biso tozozongisa Genève de Genève de deuxième IDPS viva. Votre condimate président yokela Moïse akende kolobaki ya boy kadi beske ko salama. Eza biloko mo ya mabeto ko kondima ya moto. Ok. IDPS viva. Yango wana Moïse aussi toboyi makambo na ye. Ba député na lina chité na place oyo. Ba député na ye balobi boyi. Biso tolandi Fati Beton. Kolito koma tozala ba chômeur te. Mbisi elandaka kote mayo chola. Toyaki mutu na nzela na ye Moïse obengaki biso te. Mais lukula tozali na assemblée tozali ba député tozolandaka Fati Beton. Awa président pe Fati na biso majorité li plein ezali à 280 députés. IDPS viva. A président bimité bakangi muno président zali awa. Imugoleza osala ni akoya. Kuboy biloko ya Moïse, kuboy pe biloko ya Fayul, kuboy pe biloko ya Basango nyonso. Bakende na makambo na bango. Biso awa tozoke na papaka kadi na minute oyo kadi mape alobi yenda azali wana. Ndeko yoki Fayul alobi ngai na kokende lisusu. Kokende te tali biso IDPS viva. Ça va. C'est bureau d'âge. Vitakuira mati. IDPS viva. Fatime. Bomba. Pourquoi? C'est le mauvais. Bateau baza contre peuple congolais na prison. Oye fufuna soso bami mutoleli Fatime. Awa Katumbi. Fo alongo awa na inyo sacré libande. Fo Katumbi azana parti na député moko. Katumbi azana député te. Ba parti politique esande ensemble. Plateforme. Yango nde Katumbi azovimbela. Yango abibisi mutu moko azana na bio ya seni. Oya siko babenga tester bazuye na kati ya plateforme. Yango Katumbi azo ba débaucher ye. Awa Katumbi abwaki lettre azu réponse en 2 ans. IDPS eza machine ba raisonnement non. Chabani a répondu à Katumbi en 2 ans, en 2 autres. Plus Katumbi les Rosali, Azi Dere Makasi, Alobi, Imana Union Sacrée. En 2023, aux candidatés, au Bandarobundi Sabisoka, Imana en 2 ans, Yango Moni Francis Kalom, Azoni Lususu, Alobi, Azangai réponse au Pesabiso, Alobi Owana. Baza contre na biso Katumbi aza libre aloba na union sacrée mais na sepeli na Top Congo a répondre lisusu alobi yoza porte-parole ya Katumbi siko lettre na opesi botindi mususu na réseaux sociaux na qualité nini alobi esengeli akuta na chef de l'état siko eloko botindi na réseaux sociaux ezabi to ezabatu mususu akomi kobatisa mutemu akomi obimisa munoko na ye akoloba te baletre ebele ebimaka na présidence babwaka yango mpe deja na baréseaux sociaux tobi baza ndoki minene mpo na peuple congolais IDPS vivo Fatime bomba mukuo selembawe lelo basango bakomi kotinda sikoyo bana klasi na kati ya nzela
lelo bana classe bakendaki tina parlement po bakutani mpe na premier vice président ayambi bango atalisi bana alobi bino bakoki otina bino na nzela te place na bino eza na klasi soki otangi te ovandi na kati ya klase te ovanda na ndako bino bokoki okota na nzela te ngai moko nazwi baro wana na maboko na korepondre bato nyonso wana président ai ya IDPS Jean-Marc Kabou tobetele na maboko moke asali mosala makasi ayebisi bango article 43 classe eza ofele oyo wana bazosala makambo nako mpo batia siko retard awa mpe réponse epesami baya abe asuspendre bango nyonso na grève na bango alobi baenseignant nyonso ya catholique bazongela classe en désordre baza na droit te ya kotia grève ebandi wapi wana abe siko atelemeli bango IDPS vivo Potine bomba mukuo selembewe awa siko tere eningani makasi nazosukisa na problème ya justice matata mpono akokende le 25 justice wo azolela alobi ote ndenge ni ekomi boye ntango aleki mbongo abukanga lonjo ayebaki te aloni masango eloni université en désordre sikoyo baretourne université wana masango wana elongo masango ekomi université na qualité nini explique biso apart ye mutu bakobenga lisusu eza kaleve eza ebele d'information ezali nazotikila baprésident mosusu baloba IDPS vivo Potine bomba mukuo selembewe oyo babose numéro telefone nanga 243 85 44 97 72 7 na suite 243 85 44 97 72 7 na suite bomba mukuo selembewe abu bien. Bienvenue de l'IDPS 5 minutes basansi bakojokola milangi lelo bajokola milangi IDPS viva IDPS viva Fatibe abilagaya baji disait muzitu gru ambongosi tosangisi bango tosali Fatibe oboy Fati omeli noja olandi madilusi tokosala basise mebe bebiso tokozala na yango ti moko yesu akozo ebongo ntango yesu akozonga eske bato bokoteya lisusu ntango yesu akozonga politike ekosalama lisusu donc esengeli ocomprendre ete très cher combattant likasavu totikala kozwa mokonzi lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ata mokolo moko botala Félix ndenge abendi ba mbongo ndenge abendi base ute ndenge abendi basesho Fatibe atieli bango 3D kami IDPS viva atali kuna lobi dodoka olande lobi dedika tangana martefa IDPS viva na cour constitutionnelle de donner kaluba di vol intellectuel ande tobete la mongoshambo na maboko donc na minute oyo on comprendre ete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'était président soki silence na ya azui yango okozwa yete yango nde omoni kotoyo ambongo kotoyo FC koto Katumbi koto Lamuka basangani bagomi mutumo bazobongisa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais tozoyebisa bango boye bo se tromper adresse Félix Asimanaye azali na armée ya makasi biso yeyo oyebisa ye lere bokendaka président alobaka yango makambo ya Genève na kozongela yango mwa moke mais ntango tolobaka na ye te retirer signature yo
tango ameka kosala boyotolakisa yango. C'est ce qui prouve que 2023 bango bazozela bazanga ba base. IDPS viva. Ozoyebisa bango 2023 machine yo tokendelo voter nango kombo na yo tuna ba soki ozala base moyo ke élection kozala yango ndio zo amongo na Marcel Utembi na Fayulu bazolela nde bato yo bakotikala kosusia élection ata mokolo moko te bazobanga ba élection ya 2023 yango ndio monaki tolobaka yango awa ete lera mbongo akenda katanga arasilaki katumbi ete ngana okontrole seni tokosala par tous les moyens to contrôler seni pour te faire passer au président en 2023 Zokande Félix Azama elebe otikaki Kabila na majorité na assemblée na totikela Kabila ba province nyo mais na sango muke Félix akoisa bango ande ndeko monaki memba Richard Mouyeji le tout puissant balolaba baye kolela na IDPS, c'est-à-dire Félix c'est un grand stratège. Ce que Zandenge Mogona été au Gozoyete. Donc c'est là ça Félix Sekedi na diplomatie à Zosala, yango de Zosala été politique na Congo Félix a marqué bango babi. Yango to uchi ko marqué bango. Était là Mokozambo ga maboko nan. IDPS viva. Chef de l'État ezana bato babanda koyeba été. Comme il est permis à tout le monde à Olota, yango de Fayulu na bandoko banda Kolota. Tout le monde était en train de rêver que 2023, tu as gagné Félix en élection. Papa, 2018, tu as gagné le Sigamoko. Oye na moko yo besoin ba 40 000 smartphones. Yakatumbi chapwe. Kineni de pere de. Dans le Bible, kineni de pere de. Besoin bongo na yebo so kisela yande. Soki katumbi akolongwa l'union sacrée, je le demanderai de quitter l'union sa. Pour perdre de la loko atamoko. C'était la chose de l'État maboko. Un individu le col à Katumbi, est-ce qu'il peut venir ici à Bandago chanter? Donc, à ça la chantage au chef de l'État. Un homme d'État, il ne peut pas aller aux réseaux sociaux et exposer Mukanda. Je le dis maintenant ouvertement. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fameuse lettre de Katumbi? Chef de l'État, a boya ko recevoir Mukanda ya Katumbi, yangonde umona Katumba zoi, akende kotiango na réseaux sociaux. C'est que Mogozambo Galobi Magambon est talingai. Chef de l'État répondait qu'il bango aux États-Unis d'Amérique lors de son dernier séjour aux États-Unis d'Amérique à l'Obaki Boy. J'ai laissé les instructions et pas à Pambo, Bosoko Dapua, Motozo Martefa. Pendant que Faoul était en plein concert na première ri, Bosoko Dapua Ngakona na assemblée na Alobi Nyata Borto. Faoul azotu na batos ke bolingika. Batu bazolo banaete kuna mbosa lobiki so puruka asu tukaboka di manasenye fachibe basu tukabododoka kamba ABC Utembi na mbongo national lobi na bango négociation na ndimi mais bino lokola ndenge bozana fini époque ya hégémonie dire que non na Congo tozaka na église moko ezali ko ba église nyoso makambo wana na boyi yango ande atobeta la chef de l'État maboko Kolombo Kazimbo kana Kolo Kongo Azikongo na asi ezala mitema na bango eza ya boye ti omoni ambongo na ba Utembi bazolela lelo c'est parce qu'ils le savent très bien qu'en 2023 bato bazana discuter. Pour votre information lobby monsieur Emmanuel Ramazani Cha monsieur Nemi Mouye na Martin Fa bakotana ina Jean-Pierre Lacroix awa na Kinshasa ABC bango boye MONUSCO ezali Organisation des Nations Unies qui appuie la République démocratique du Congo. Toza na droit ata moko te akoya kopesa injection na institution ya mbo betela Mogozambo na maboko ogogoka chef de l'État te ata mokolo moko. Nous sommes fiers tito ebisaka bino ete tokokanye élection en 2023 et puis tokopesa chef de l'État majorité confortable à l'Assemblée nationale. Nous le savons quelque chose là-dedans. 2018 et les Canabongo c'est parce que Kabila contrôlait la CENI. Nous n'étions pas à la CENI, mais cette fois-ci que Miss Yabiso ce peuple congolais toujours sur le chef de l'État. Pour toi même les biso gratuité de la Yangon désolé Lissambo, le premier vice-président de l'Assemblée na maître nageur Jean-Marc Kabunda. Peut-être le premier beaucoup. À ABC élève le vérité, élève le basala qui marche. Akenda ki inde na palais du peuple. Jean-Marc Kabunda lobi na bango ve. Alobi na bango enseignant na bino bazo futa bango nyo. Bafuta ka bango ke na enseignant na arrêt de salaire. Bazali ko réclamer nde amélioration ya ba salaire na bango ya ba fait ya ba bango
bango ya bablo na bango ya bandaku. Bon, dire que bazo futa benseignant te za lokuta. Yango nde omoni bandeko na biso catholique balingi ba récupérer dossier wana ba récupérer yango mais tozo ebisa bango boye. Gratuité de l'enseignement ezali négociable été. C'est un droit constitutionnel. Ezali garanti na constitution ya mboka. Vu que Kabila pendant 18 ans qu'il a fait dans notre pays, Kabila n'a appliqué ata mukolo moko te appliquer gratuité de l'enseignement te. Siko basango vu que muto auti okufa na kombo ya Monseigneur Mose aliye moko ya bapara ebe ekomi sikoyo tour ya tata ambo Félix aye na gratuité de la yango nde ezolelisa basa be bakanga basentire na bango maka po gratuité de l'enseignement etikala kobeba koappuye chef de l'État na démarche na ye ya gratuité na niveau nyonso bazomona ete risque ezali soki tokomi ti na 2023 risque ezali ete ti na niveau ya école secondaire gratuité ya seke tokoperdre nyonso d'où esengeli to constituer bloc pour te faire échec na gratuité yango nde oyoki Martin Fa na point de presse na uchi osala je loue les dieux tout puissants parce qu'il a fait comprendre à Faou quelque part comme olongola ye les écailles aux ana miso na ye abandi komona ete ya solo je suis en train de combattre des maisons babundisaka ete Félix Tshisekedi au pouvoir il y a na pouvoir na volonté à mututé ni un groupe des individus pour atmusuti le besoin comprendre ete Abino, Félix alobi boye, avec ou sa machine à voter, nous irons aux élections. Et je vais gagner ces élections. Wana batu bazo di maté, au gagner l'élection na maboko ya muto a dirigé Mboka pendant 18 ans. Kabila contrôlait tous les services de sécurité à Mboka à cette époque-là. Kabila fait l'année. Tous les services de sécurité à la sécurité à Mboka na maboko na ye. Mais Kabila n'a pas compris par quel moyen Félix Aye a outil limité na 10e miri awa civil lokola ngana ye aye a botolé pouvoir. Et puis pendant qu'il était au Congo-Brazza, il dit que Kabila c'est notre partenaire. Wana Martin Fayulu azoloba ete Félix aza marionnette ya Kabila. Mais le langage n'a échangé. Bete la chef de l'État maboko. Langage ya Martin Fayulu le changé. Agomo benga chef de l'État lobi boye. La dernière point de presse, solennellement, je lance l'appel au peuple congolais afin de constituer un bloc pour combattre la dictature fasciste. Au Félix Ayekoutia Congo. Tant qu'on a yoki bongo na seki, dans le bureau tala moto, il était avec la politique. Ils sont en train d'être frappés par la cécité politique. Dans un monde bien été. Tant qu'on a mende quand même avec Komona, Atinda Thierry Moussene pour le bas une fois na top Congo le bas. Bande qu'on a bu sur tous na bangona soki FC Soso, front de criminels au Congo, FCC wana cycle, bazalaki koyeba lisusu te ke maleta pouvoir ese longwa bango na maboko. Babana kolala. Siko lelo ba yeko comprendre ete maleta pouvoir ese na maboko na bango te, akomi koyoka biloko wana, o te tozo appuyer, o ambongo tozo appuyer shole. Yaya, ngonga na bino seko ko panzana na zela sambande. Bete la chef de l'État maboko. Et puis Likamla bana koloba Fayulu lera lobi ete tout ça la bloc contre la dictature au chef de l'État a nommé Libiso dictature fasciste approuvé à suffisance ete Fayulu a reconnu la présidence à Fachibe ebete la Mogosamboga maboko Félix Aye na mboka Congo a été état de siège yoza le quelque chose qui a fait une de 2 décennies 20 ans pendant qu'on est entré yaya tu t'attends à 2 ou 3 mois bakambwa nesila na Estamboga sege sengelo zalando bandoki ya mboga na biso bambo bandoki ya mboga na biso basho bandoki ya mboga na biso bato ya église protestante betoteli bango ka tipu wana ke na bango na malembe nyo mboso accordé bango 72 heures do kamba lobi na bango bino pona ndima bino esengeli bolongo kuna bo rejoindre ngai asi nasi soki boye na sima na ngai tenga na bino liba wana chef de l'État lobi papa mboso sala musala na ozali ko encourager makambo ya Denis Kadima tatumbi s'attendre te que au chef de considérer l'être na ucho loba yango awa ameki yango a peu plus de 25 fois pour chef de l'État a réceptionné liste wana atikali ko réceptionner yango atamu kolomoko yango ndio moni akei schéma ya réseaux sociaux. On dirait c'est comme s'il est en train de dicter au chef de l'État qui est le symbole de l'unité nationale. Commandant suprême des forces armées congolaises. Le lot besoin de basoda, basoleka, basokabela biso ba papier. Chef de l'État, ils ont pas battu. Les militaires sont à caractère politique. Mais il faut bien comprendre yango biloko zonta na maboko ya basoda et lobini
betela mokonzi ya mboka maboko bato basangana na mboka na biso pendant 18 ans. Et personne ne s'attendait pas qu'un jour il y aura un président au Congo, au peuple congolais bakoyokela. Omoni Katumbi lelo tango komi lettre na ye, amoni akitina katanga o a improvisé marche moko soki de santé, soki marche de nini. Na lobi na Katumbi boye, Monsieur Moïse Ka Sorianoka okotikala kozwa pouvoir na Congo ata mokolo moko. Katumbi est en train de il compare la RDC soki na affaire na ya Kashogwe. UDPS viva. Et puis le poteau na munoko azalaka nango lettre wana ezali ba Eva ya Olivier Ka Mikatoli na landi Katumbi moko et bien c'est trop sur na français alobi boye Paul Moindo azali rapporteur na bureau ya Seni Asika azamuti assemblée ya Palestina et mes votants sont contestés yango. Je le dis et je le répète, Katumbi n'a jamais été partenaire à chef de l'État. Katumbi a été toujours adversaire politique à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atandenga yaki na union sacrée azaki na babil babakaliki na ye. Katumbi azaki na bajanda caché. Katumbi avait dit à l'époque que biso toye na union sacrée pour te réclamer ba poste T. Mais lelo Katumbi, je vous fais une révélation. Et pendant que Mbosso réunissait ba député pour pas kabola ba poste kuna, Katumbi a réclamé qui au sein ya Seni, Katumbi a réclamé des postes. IDPS viva. Mais ndenge na uchuko loba yango akutani na papa Mbosso asala pe politique n'epoque ya Mobutu enroulé Katumbi na farina ne asutuka boye poste moko na assemblée de la république ya Katumbi asala boye ba député ya Nord Sud Kivu balobi biso to sabato ya sa seke to zui yango ande Katumbi azangi esi do yoki Peter Kaza da lobina ye monsieur Katou soki kolongwa union sacrée longona de la chef de l'État Maboko. Il y a 2023, désolé Lissabango. 2023, désolé Lissabango. Na utu Bisabino Jean-Pierre Lacroix lobi na bango na ye na Congo po na dicté o insisté sans la boto. Jean-Pierre Lacroix utu okutana na chef de l'État lelo. Oui, utu okutana na mokonzi mboka. Basali évaluation ya makambo etali ba appui à MONUSCO, dans les opérations militaires dans Istanbul et puis sur le pays, parce que makambo ebele. Et puis Katumbi lobi a saki évaluation de consultation pour évaluer sa participation au sein de l'Union sacrée. Mais jusqu'à présent, la Monica Lilo Komina Katanga Salimach, aucune décision n'a été prise. Alors, le baki français était ce qui tomoni était makambozo simbate to longo na biso union sa ato longo za na 59 députés. Tokende na yoa biso toza na 282 de o bazali ba député dit des députés fascistes et bongo yo Katumbi na c'est soki 59 ato za na bango 60 soki tozui 17 à Bemba déjà ça déjà moi na mai na bi azana 17 depuis ato sangani na bato batikala soki FCC bato le Front commun des criminels au Congo. Congo na bango yango wana ce sont des criminels na oyo aussi sala likambo etali dossier à procès HBA. Donc vous allez comprendre et soutenir FCC. Attends la démarche à banda hôtel mais la magambo ya ram awa soki nga ina yo tozo soutenir ba maloba na bango ezambe toza bandoki. Bato na baboma biso pendant 19 ans, 18 soki 22 ans na kokoloba. So na ji bambula Kabila le père na yena bakisi na 18 ans ya Kabila Gana. Ozina 32 ans ya Mobu. 32 soki 52 ans onde. Mais biso IDPS to sali d'élite et puis vous attendez que Félix a la mandat moko olongwa bazama bo okozala na pouvoir de timolé sozo oboye Melija olandi majilusi okozala basise mebe soki pe boye ko mélange avec kende no Congo bra okozala pe na nationalité ko okoloba pe linga olobi pe na fra okotani pe na mutaloba kachilungo. Mais na Congo Kinshasa tozana Fachibe era kolongwa Jean-Marc Kika président de la République Giseka l'appel comme président de la au Congo eza yabi obengani bato ya soliba okona mo kosambola maboko IDPS viva nazokota na makambo etali justice na lobaka yango awa une fois les 25 ezali koya lelo toza le 21 je pense le 21 kalate awa mutu na saki na ye na mabo mutu na kantini na ye na mabo okokende kosenga masango na bi o matata mponi alonaki ake obuki université na Kinwande
il est attendu procès na yeko banda le 25 oyo. Monsieur Augustin Matata mpo zongisela biso masango na bi bango babulaki ete Félix Anquetil avait dit que je ne finirai pas dans le passé et singelaki baya babwaka ye na banyei balobelai de n'importe quoi. Nzokande chef de l'État, je l'ai toujours dit, il y a la différence entre moto ayekola menuiserie na classe na oyo ayekola na ndako tata na bango. Et pendant tout ce temps que Félix était tout petit, awa papa na bando la politique alobi mwana nanga bazokota boye bazobima awa e batata misusu banda boye ba makamwana ndio yoki Martin Fayulu akomi na suka. Il est arrivé au bout de ses souffles. Quand quelqu'un a vu que je lance solennellement un opposant ndio yoki Daniel Ale Chokomba a participé à l'élection présidentielle à Ebisi Fayulu boye tika distraction. Ebisa ko na 2018 ko landa batwana te ngape na dimisa mbongo na na pesa na za candidat président na zoate mais na minute Félix azoleka bisonyo atomete la chef de l'état maboko jusqu'en 2023 aujourd'hui na okanye Félix à l'élection c'est que sengé aux la libo fa le kuta lembi amoni opposition ile kelie na makasio ça l'opposition ou bien Kabila osela yango wapi mutuloko la Kabila et puis j'avais na landaki débat moko Kabila probabilité retour ya Kabila na pouvoir na Congo. Basa ba démon, ba ebi makamute. La constitution, si quelqu'un est appelé Kabila Babenge boye sénateur à vie, c'est-à-dire c'est pour toute sa vie. Pour Kabila si on a na pouvoir na Congo, il doit passer par 3 étapes. Et Sengeli akufa. Soit akufi, aye kose quoi. Soit segi pa segi na identité musu. Siko na zotu na biso na Congo awa na tuni ba mama nanga bazawa mama nani akondima ete akumba zemi ya Kabila kanambe nako mama nani akondima bazate. Je vous dis franchement bazate aso tozana ngolelo c'est à cause ya Kabila et l'era kobota mabongo on changer identité nda komi mokozamboka mais siko Congo yoko ina mabongo ya bakolo na ya lero yoka soki bato balobaka babio moko ya mabete non Mulumba jamais à cause du pouvoir na Congo ils étaient en train de rêver. Ce sont des propos utopiques na ebiso boye Mulumba Mukongo mungala bato za na mboka mo lelo za tuturi ya balu ya kadima na lanina France 24 Denis Kadima bozo yoka wana c'est lui le professeur même ya bananga quelqu'un qui a de l'expérience na niveau mondial mais yo so boya ya wa kwanza Mulumba nyoso na mtema mabe ya basho. Il faut comprendre en bongo basa mitema ma église catholique za ya bango là ce sont des individus to bengana bango ande église catholique yango ne na la ville beliana lobaboye église catholique na SCC ce sont des églises nous amener pas ya bamindele. Monsieur l'ambassadeur américain Mike Ame amekaki kokende okutana na nkamba na Simon Kimbangu ka yangi andi ayebisi boye esi na yebi déjà makambozo yela mwana yamba yo kozala UDPS viva pona mbala liboso to diriger PCNI. Webi la différence qui entre Rosar Malonda na Denis Kadimezani. Rosar Malonda à l'époque tangu kaka Assemblée nationale balobi to entériné ba dossier à Rosar Malonda Congo mobimba il y avait eu le mouvement spontané ya ba marche salamaki mais awa banda badaka batiaka dima Boki yango ezali. Lelo tozokende une semaine, 7e jour. Lobi wana kuna tokoma samedi, ça fait 7 jours. Ata mushi na nzele eza. Siko yo ko yako beto ya biso masolo ko boya ka dimandenge ni eza se mutema likundu. Tala bien, tala longi bien Martin Fata longi na bien. Yango adofa muziti, je vous informe. Entre muziti na Fayulu zobela lisusu na point de presse na ebisenga na koloba makambo na yo wana po etalinga yi ozo sala politique mutema ma endo lukambo lukasho osala ba politique mitema ma ya mutu mutema mabeza mba yoka kalibondeli na bango te soki bayebi réellement liloba ya Nzambe ces gens là Nzambe yoka makambo na bango te yo soko ozo sambela oza mutema mabe oyininga Nzambe otikala prière na yo ezandeki moko na ba Martin Fayulu yango 2023 ba moni ete so tokei bongo na Félix Tshisekedi tokokanye te malamu to créer situation moko boye to s'accrocher to luka dialogue faut te retrouver pe ba poste chers combattants to soutenir mokonzi ya mboka to réclamer élection na 2023 po soki tokomi na 2023 élection salamité chef de l'état na biso ozala na légitimité mobimba te UDPS viva mais nazo ebisa bango boye tokokende l'élection na 2020 voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilo Fachibe
akosala remise et reprise na Félix Antoine Tshisekedi Tshilo obeta ye maboko na oshikisa na dossier ya Shebeya lobi ba révélation ya makasi esalemi na dossier ya Daniel Mukalai depuis tout cet bakanga ye atikala kosala révélation wana te lobi alobi boye l'ordre d'exécuter Shebeya eutaki epai ya John Nono et puis batieli yoki biso $40,000 ande siko bato ba exécuter Shebeya bapesi bango $50 yokana ni yoke bomandeko na yo pona $50 ngana bino awa pona lelo na suki awa plus 243 85 922 85 56 plus 243 85 922 85 56 tokuta na lobi UDPS viva! Fatibe! Fatomolobe! Obetra Fatima Bogo Makasi. Au salon, moi, passage Mouké. Au bango qui baza ebele. Martin Luther King, à Lobi Boye. Quoi que vous fassiez dans la vie, si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de la rue, alors balayez bien. Comme Michel Ange Peigné. Comme Michel Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait ses poésies, comme Beethoven composait sa musique, balayait le riz, si bien que même longtemps après, les autres du ciel, lorsqu'ils passeront, ils diront que non, quelqu'un a balayé ici. Et puis il le faisait. Donc je voulais par là dire que lobby Bandebonanga et l'Okomoko et le Kati Awa, et c'est Pélissa qui n'a été. Parce que ça n'est de trop. Tant que Tozoya Awa, Moutuna, Bissonio sont Tozoya pour se compléter. Mutu aleki moninga awa azate na yoki Delphin Zoloba na modérateur awa voilà baranke robo memeli biso awa azoloba nanga Delphin yebake avant ye azala awa moi je suis parlementaire debout, je suis sectionnaire à l'ambassade, je siège à la fédération. Mais ce qu'il a dit hier a dépassé. UDPS viva! Il faut se respecter mutuellement. Moi, quand il y a d'autres informations, on est la cause de Baya Bitakuira. Alors, voilà les rancœurs que vous nous avez amenés ici. Ça, c'est se moquer de quelqu'un que toi, tu ne connais même pas dans la vie. Et je ne peux pas les tolérer. On doit se respecter. UDPS viva! Na Zangolo, na kati ya mai.
oyo nyonso s'occuper la question ya kadima na tongo na pokwa midi soir ayebaki azolekisa ngonga na ye bakita bamata batambola na baambassade Kadima sera le président de la CENI et puis il organisera les meilleures élections du Congo. Donc, Fayulu Bakele Miawa, avec les autres, la Union européenne, Bakeno Bazo Senga sanctions contre le régime de Fati. Dans les médias, Awa, Babandi Kolobakeno, quand vous avez sanctions, vous aurez les noms de certains caciques du Fati. Mais tant que vous avez sanctions, il y a des sanctions Awa. Makambo ya pana mapapa ya baute kopesa rapport. Aucun proche du Fati n'a jamais été cité. Alors c'était une réponse que la communauté internationale ou l'Union européenne avait réservée au groupe de Fayulu. Lelo, Tango, Bakutani na Bango, je vais vous lire la réponse de Jean-Pierre Lacroix. Après avoir rencontré Chadari Obe Minako, ainsi que Martin Fayulu au siège de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix dit que la MONUSCO n'est pas une institution congolaise. Je rappelle à tout le monde, que nous sommes ici. Nous sommes ici pas pour imposer la ligne de conduite aux institutions d'un pays indépendant. Et surtout qu'en 2016, le gouvernement congolais, via le président sortant, avait demandé aux Nations Unies de nous interdire toute ingérence dans les affaires du pays. Je sais que la majorité des gens, la majorité de cette délégation ici avec étaient aux affaires. Alors nous pouvons jouer notre rôle de médiation, pas pour donner des instructions aux affaires de la RDC. Voilà la réponse à Pessi Bango. Donc, autant que Bango nyonso batambole kiwana ezalaki ya pamba. Atombi a organisé une consultation na lelo pour que babima na union sacrée. Mais il y a tant d'oiseaux na union sacrée que non, bazo corrompre bateau, bazo sala ba achat de conscience. C'est-à-dire il y a tant d'oiseaux, c'est-à-dire il y a peu basomba qui est un inconscient. Azolo ba makambo oye moko ayebite. C'est parce que bazo manipuler yé. Et pas il y a Olivier Kamitato. Alors il saura que non, il est devant un grand politicien. Herman Owen Alobiboye. États-Unis vont féliciter la décision il y a Fatih Béton. Il y a pour suspendre la concession forestière. Oyo babandeki ko exploiter d'une manière illégale. Alors puis pour la bango décision oyo il y a pour conserver bassin ya fleuve Congo et ça bien. Parce que l'avenir il y a un monde et ça c'est basé na RDC. Alors il faut pas tout besoin de l'exploitation. Bon il faut bénéficier na ba Congolais. Voyez dit pour avec moi que Kabila a décaki ba concession mususu na ba chinois na ba indien bangonde bazwa ba concession en otage. Les Congolais bazalaka tusu na avantage kuna te. Yango na Fati apesa ki ordre va suspendre l'exploitation na bango jusqu'à la nouvelle ordre. Apesa ki autorisation na maman F Bazaïba
et à s'occuper na fait wana. Sama Lukonde, lobi ayambaki une délégation ya ba japonais. Bango balobi ke bakoya ko soutenir RDC na mayetali linga 4 pona kotonga yango et puis bakoya ko se baser na ba infrastructure na Congo. En dehors ya Sama Lukonde, BAD avec une banque oyezana Occidental auti ko bimisa 55 millions de dollars pona ko sala makambo oyetali mai distribution ya mai na province donc na ville ya Mbujimayi. C'est-à-dire bande ko na biso oyo baza musala na bapesi yango na entreprise mibale na minute oyo dans les semaines qui viennent bakobanda musala. En dehors ya Fayulu Mozitu lelo azalaki na Salongo azoloba ke bango ba soutenir Mozitu, c'est parce que Mozitu c'est un homme constant. Ceux qui nazalaki na mbongo na besoin ya mbongo, il a fallu na kende ko travailler na bato baza na pouvoir. Est-ce que biso toko travailler na Mozitu? Oyibi mune atonga ba dépôt partout na Congo awa mukolo wa mbongo. Alors biso to ya ko sala na moyibi ya boye ya asa plus que matata mponyo oyo azotambula na sak na maboko na ye azoyeba tini ya kofanda. Alors to ya ko travailler na moyibi lokola Mozitu ambongo tango bako nani mende tango akutanaki na Kasamba tulake une question très pertinente atuniye boye papa ambongo balobi que non ceux qui vont maintenir Kadima vous allez marcher sur leur corps. Mende lobi boye at oyo babomaki Lumumba tango Lumumba azawa awa balobaki que non Lumumba azama mabe babomi ye. Mais lelo basala kabames pour révéler la mort de Lumumba. Attends lelo basali Tshisekedi mabe. Tshisekedi aura raison au-delà de la mort. C'est pour vous dire qu'à l'objet on ne menace pas la République. Comme sa majorité, nous avons imposé la voix de la majorité. Personne ne peut pas nous donner la ligne de conduite au-delà de la majorité que nous avons. Bande qu'on a dit, il faut pas comprendre, il faut respecter la démocratie. Yangwana bozo mona baza à la base, ya malheur ya peuple congolais kaka bande koana. Lelo ambongo, tolo baka awa chaque fois. Ambongo eloko esala kaye, motema mabe, ope ambongo esala nini ekufa. Na yebisa kibino awa pona dynamique ngobila. Na dynamique ngobila, il y a 9 députés. Lelo, je vais vous dire une chose. Candidat na biso, basi ba pesi o ya IDPS. Mutu soko pesa kombo na ye na ndenge na ye. Mais candidat na biso, on a nani gouverneur, vice-gouverneur na province ya Kinshasa, eza Aron Mukuna, azalaka ya Ligue des Jeunes. Dès na yebisa kibino que non, à un certain moment, au moment opportun, akoya ko présenter biso ye awa. Parce que dynamique ngobila, bazalaka déjà na poche na ye. Biso soki to pesi bango vice-gouverneur, c'est-à-dire qu'on abandonne ville à Kinshasa. Les villes à Kinshasa, et ça place par institution, et ça dit, pourquoi abandonner en gros dans Moutou Oyo, ils sont tous en ayant confiance. Yango na parti balobi que non, il faut pas faire ça la contre-poids contre Ngobila. Ngobila ye, va passer na ye, et ça ailleurs. Mais ailleurs, un certain matin, à Kokuta na biso ba combattant ya UDPS, faut qu'ils te bandit qu'on mobiliser pour commettre fin à la dictature na ye. Dans la bino to Kokuta na lobby, je dis et puis je vous remercie. Achacha, Bassansi, qui président de la PCLA, Ministre Nelson. Pourquoi? C'est le Maoué. UDPS, viva! Nous sommes dansés. UDPS, viva! Tchatibé! Mettez-le, mon ensemble.
bakomi kosakana na bi poni babandaki kolatisa Kabila bilamba kolukona ya basi bakomi kopesa biso les soins démocratie. Ouais, bonjour, ouais, où tu vois? Ouais, bonjour, ouais, où tu vois? Dans la porte à l'Union sacrée, ça pour le babi. Tout le monde va venir dans la Union sacrée en santé. Il ne va pas voyer la Union sacrée. Mais pourquoi vous avez la déclaration il y a besoin? Parce que tous autres les bilans amis. Oh, vous avez encore pensé comment on a encore calé mingi. Pourquoi qui te dit à niveau yo? Très chers combattants, c'est là où on a place besoin qu'un de secours. Pensez à Bango. Les chefs de l'État, le président de la République, le garant de la nation, le magistrat suprême, le père de la nation, le chef du groupe suprême de l'armée, le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le colonel Maboko bien. C'est table ronde inclusif. C'est là où il y a la table ronde. La table ronde est inclusive pour la réparation des violences sexuelles faites aux femmes et d'autres violences criminelles. C'est là qu'il y a mon côté. C'est là qu'il y a mon longari na maman Denise Nyakeu. Abenga qui est représentant spécial à la secrétaire générale des Nations Unies. Abenga qui madame la représentante du secrétaire général Awa Bintou Keïta. Abengaki tous les ambassadeurs. Oh, il y a Bamboka Nyosha Bapaeza. Mokonzamboka Lobaki Boye. Depuis 2006, Bakongolais baza kokufa na Est. Basi bazo violé na Bango. Ba violé bana na école mabe. Ba violé basi na babilanga mabe. Bakotela basi na bandeko mabe. Bokata basi mike. Bokoti sababu yenete na baseksa mabe. La violence est impunie. La violence est impunie. Il fallait qu'on fasse les réparations. Réparation est anime. Pour les canaux justice, justice transitionnelle. Pour foutre à Batouana. Mais qu'on soukawana une batterie de sanctions contre la bataille et nous sommes salis ma crime. Ça dit une batterie de sanctions. Une batterie de sanctions. Au violon moi aussi, au côté prison. Au Boma, Tobo Miliope. Au Kanga, Tokangio. Au Yiba Minere, ya Kongo na Katanga la prison. Pourquoi? Mes chers combattants, par le Bible et le secrétaire des Nations Unies, après réparation, Nations Unies a coupé sa mort, bon. Ah, bah, foutez Batouane. Nous avons un tribunal pénal international en désordre. Tribunal pénal international sur la RDC. Wow. C'est quoi, Tokoyaba? Nous avons un cas de son enfant de ce soir. Nous avons un minérale. So afanda lisusu na Lubumbashi. Yo oyo muto kabula batu wa mashata na Kinshasa na kolata seka Kabila bilamba na kolukana basi ona kwa lisusu kwa politicien. Na yo muto oyo kendo ko bimisa masakra kamwe na sapu yakali sona bala misoke ko ne pouvait pas m'intimider. Tout le monde en mbolo kwe. Sikana lo cher combattant. Ozo seka biloko ne zo pesa kanda makasi. Ce qui t'attend, mais on te fout quand même avec. Comme je suis tout à fait au Canada. Je ne sais pas si quelqu'un a fait mais toi, moi, nous sommes des caca. Très chers combattants, tribunal international, tribunal pénal international, des autres qui se poussent là-bas. Quand la mine était hier, secrétaire général des Nations Unies a dit, problème est ça. Moi, chef de l'État, signé quelques ordonnances. Un magistrat basé et béné besoin en désordre. Aux en avion mobile qu'on s'allait qu'à l'aéroport. Un magistrat basé au côté A. Nous sommes sur le jugement.
Toko bandana na batoya bakabule batu bashate na Kinshasa. Baye bani très bien. Bakoya kokota na tribunal international. Batu na bango tina nini bakabule ni batu bashate ah. Les apports de kolukelo nini. Toko tina mutoya bando baba. Fortement. Marche nous sommes na tribunal international. OK, je suis un criminel économique. N'a pas criminel économique. Déplace ton son moi na nzama soria. Il faut aller au Congo, songa na Zambie mbokana. Bali bali ko la bakaka na kama politique Congo. Wale za Congo. Yo moto ibi moto batu saka sikoi. Moto akangi moto fungula yango 2 minutes. Yo zi moto ya muningo keinango. Oya ibi moto kasi koyo. 2 minutes yango fungula yango akangi moto. Yo zi moto ya muningo keinango. Zongisa moto ya batu ekei nanu che ezali awa. Zongisa moto ya batu. Fungula yango zongisa moto ya batu sikoyo. Les chers combattants, ça m'a fait côté. Leo moni. Acha ekoki. Batu na batu bakomi ko misantire mabe. Bazoya bali susha loko ko sala te. Leo tozolunga na union sacrée. Quand je me vois na union sacrée problème ezate. Mais on y habite union sacrée encore aussi to dissoudre yo. Parce que ça déjà na dégroupé ya député. On dit qu'on ça la déclaration. Balobi boy. Biso to kolunga na union sacrée. On s'est pas battu à Moïse à Katombi. On s'est dit Eli na mbongo ya Katombi. Biso to zona d'intérêt ya peuple encore. Congolais. On zona d'intérêt ya peuple encore. Congolais. Répète le bango boko makasi. Nanzama soriano soki akobima kaka ye na union sacrée na mwasi na ye na bana na ye na badepute oyo ye aleisaka alatisaka epona badepute oyo baza baeli ya peuple bakotikala kolunga na union sacrée parce que union sacrée etongami na principe ya la loi du peuple et l'intérêt suprême. Betele na nfati beto maboko bien. Les chers combattants, kaka na koloba na koti na gouvernement, Jean-Michel Samba Lukonde, le premier ministre, alobaki boye na ANLT, Agence nationale de lutte contre la corruption. Esengeli ezala ouvert ebanda misala na yango. Na ouverture ya Agence nationale de lutte contre la corruption, alobaki boye. Esengeli Agence nationale de lutte contre la corruption ekota ebanda kosala musala ndenge esengeli. Ba recruter ba inspecteur oyo bakozala chargé na kosala musala pona ANLT, l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Assemblée qui secrétaire secteur ya justice de assemblée. Alobaki na ba magistrat, alobaki na ba avocat, alobaki na ba wisebe. Bino nde secteur oyo sama corruptible na makasi. Esengeli boyeba que ANLT ese bandu ko fonctionner. Baza ya ANLT baza déjà recruté. Bakobenga bango ba inspecteur de lutte contre la corruption. Soki yo moto le kakanyaka. Na moto ya pesa kayo kanyaka. Yo moto zu kanyaka. Na moto oyo ba pesi. Soki bakange bino nyonso na prison parce que boza ba milibe. C'est-à-dire que nous voulons révolutionner le Congo. Le premier ministre a dit que les sociétés, alors que Sengeli va recruter Batouan. Pour tout nous, se sentir qu'il est capable de construire le Moussalouana à cause de poser ses fédérés pour la comme inspecteur de la lutte contre la corruption. La côté du ministère de la Défense, les chers combattants, la défense nationale, dans ma campagne, état de siège. Tout Canada, état de siège, et bien ici, ma campagne, la Congo, la Lelo, la Nord Kivu, la Beni, les chers combattants, Batu Bafanji, le coup de Bakambiste. À peu près une quarantaine de cambistes. Bayebi bango ke bazalaka bakambiste.
bisika pa batelemi basangaka mbongo bisika wana mama oyo bauti kokanga oyo nayebisaki yo ke bakangaki yo na 3 carte d'identité nzoka bakowesa ye na ane bakowesa ye lisusu asite bato wana alobi bazalaka na baagent na ngai ya mike me baagent na ngai nyonso wana baza ba ADF ndenge bazalaka wana mutu na mutu azalaka na aka 47 na sake na ye baagent wana baza 40 agent mobile bango nyonso na minute nazoloba boye bakende na rond-point baza wana basangani bisika tosanganaka basoda bayebise boye soki tokai tokokuta bango andimi bakende boye très cher combattant 40 kambisa mobimba saka oyo bato bazokanisaka eza saki ya mbongo bafungola boye aka 47 ya sika bafungola awa aka 47 ya sika bafungola kuna bombe artisanal bafungola kuna bombe artisanal bakangi bangonyo betele na FRDC maboko makasi musala ezosalama na est eza musala moko makasi kaka na etat de siège nde oyoki général oyo eza charge na lor kifa alobaki boye si il faut natambola likolo ya bibembe ya bato nakotambola likolo ya bibembe ya bato mpo nakimie kote na esta yako etat de siège ekangi bango awa mwana mwasi wana alobi oyo eza makambo ya mike makambo ya minene bokomona yango kala mingi te betele mokonzi ya mboka maboko ya bien plus 243 085 086 64 30 Marcel Bachacha Lokotani Lobi. Si vous pouvez calmer à la calme, ambassadeur à côté. Ambassadeur Bassanti, Baorason, s'il vous plaît, n'a pas calme, pardon. Calmez-vous. Baouké, il y a du peu, s'il vous plaît, pardon, calme. Pardon. Et c'est du tout de grand, ambassadeur à côté, s'il vous plaît, Banisiro. Ok. Ah, il est presque vivant. Ah, Fatima. Mettez-le Fatima. Qui vivra vers? Mamba watambo wa. Ayogini. Aramazani Shada. Ponyo. Ayogini. Oh, mabunda ya Janine Yama. Ayogini. Qui vivra vers? Mettez-le Fatima. On ne peut pas nous intimider. Ayogini. Yagawa intimider nzela yango. Kwanga tikele bateke politique tikele banani. IDPS. Matière ya politique ezaka na parti nini? IDPS. Donc, bayeba ki tek un jour to kwa renverser pouvoir. Na bik ya 50 francs, na papier ya 50 francs. Pouvoir egenerateur salini. Egena. Bokolapa. Bakoyoka nini? Politique ezelengi. Facha betira de alabite. Kabila Rais, c'est mon partenaire. Alobi zelena ki partenaire Bokolapa. Lelo Kabila yogini. Tala comment bandeko Nine Salami na dossier ya Seni. Toyeko comprendre que mutu azali kotinda ba shole na mbongo ezali nani? Amonani to amonani. Comment na moment oyo yo osala déclaration aussi longtemps toza na bino na coalition et na union sacrée.
Et effectivement, à la Kisika Samoui, Aïba Gadechaka. Plein d'abangonios, c'est ça là qui est. Tokende, Baterine, Kadimate, Tokende na dialogue. Bino bani dialogue. Mikoloyo, la 2023, tous ces éléments. Élection. Tous ces éléments. Élection. Combattant Yébera. Pouvoir royo, d'abord non te mani pour faire te. Toi non ne bandeli photo sur le terrain. C'est ça. Que l'on a basalité. Mandat to bana on a mongol na neni. La 2023. On y a ça les années. Transition. Transition ça nan. Et comme ça nous vous sami. Ah, Fatime. Quand vous serez dans le bac à l'époque, bani marati. Mais tu sais que dans le bac qui c'est l'île de presse qui va organiser les élections crédibles et transparentes. Mais yango. Pas comme qu'on était là. Pour ces gens qui va presser mbongo va presser va regretter. Comment vous comme manipuler na bana ya classe. Pour ça la tout pour ça la makelele le bokende classe té donc le go revendiquer. Mais à l'époque à Kabila Mbele bana wana balé ba gaz. C'est ça. Kabila azala qui va so benga terroriste. Mais les lots, bana batamboli ba komi na Assemblée nationale. Bakota ina nani? Na Jamar Gabon. Gabon ba yemsi bango boyi. Na minute oyo batuwa bazolo bakeba futamite bazoko sabino. OK. Ba enseignant nyos bazini. Quand monsieur. Ko grève bozo ça les ayani. Bon. Ezali kindoki. Batu wana bazolinga te ke mboko oyo ezo développement. Lokola bamoni faci alati changement balobi soki to continue na Félix Sekechilon okozeseka ya koya kokote les susté to loka terrain sokande bayeba kite ke faci asa planning déjà ba terrain nyonso no bakomi yango na zebisa mokonzi mboka kolanda makelele ya wenzete. Il faut wateriner d'abord on mise ordonnance ya confirmer bureau ya nini? Bureau ya nini? Ils sont pour. Ils sont nyonso alake? Motion adopté. Bayeba kiteke toyebi politique et biso to banda politique bango banda ko teka ba pétrole ya Kingongolo. Très bien. Et pas madi. Akomi oyebi mwana ya Nkoi azanani? Nkoi. Est-ce que mwana Nkoi akobo tantaba? Abo. Voilà. Donc bazoyeba te politique facha azanango. Pour constitutionnel il n'a pas aval l'Assemblée nationale. Toi tu vas tout ça nini? Donc bayeba kite Moussale Salami. Lelo na minute tozoloba toyoki ndeko ya assemblée. Ya assemblée oyo bazobenga alongo pe pa Katumbi alobi chambre te wanga boyoka bien. Il est best vivant. Alobi chef de l'état kolanda ti pour anaté. Toyebi bien. Azati training politique. D'abord kolanda makelele na été d'abord yenda comme lettre wana te. Mutakomia ngweza Olivier Kamita. Oyoki alobi kolanda makelele ya wenzete batu wana posana bango bazoluka dialogue. Effectivement monsieur Maluvanga alingaka yebisa biso effectivement azali na union sacrée dans la position nini sokande azali kuluna en cravate aza kuluna nini en cravate amelaka nini donc batu bayebi te lelo
tozoyebisa congolais nyonso moto oyo azalaki à la base ya kopesa mbongo na église ezali nani zero nini ye nde azalaki à la base moto adivise église catholique eza nani moto adivise baconfesseur religieuse eza nani emonani to emonani voilà comment bandeko bakei na cour constitutionnelle cour alobi te wana etali ngai te oke na assemblée nationale alobi te awa sima matema tosala nini déjà basaisir déjà bureau ya kalaketema sa bobongisa déjà remise esale nini remise nini voilà bientôt mais lokola bureau ya kala basaisisaki yango mpona kosala ba vote ya ba gouverneur lokola oyo nene eza installé te moyen sala mosala wana ezali te bao bazalaki ya kala bakosala continuité ya pouvoir eza bongo te aide basi viva avant na continuer na koyebisa bino nazalaki na Paris eza na bandeko un grand combattant oyo bayambaka ngai na Paris donc asali mouvement na ye akoya bokomona ye bokobenga ye donc bomona ye bato bazo nakendaki kuna nayebisaki ete tokendaki lukilanga place bokesha vandi naluki bango partout tula mwisi za tala makelele wana ezalaka ya video tala omoni nazokama bato wana soki wampeshe musique mais yaka wasala marche yebisa bato bazali awa basala marche yakawa era ngoi tozoyebisa ministère ya biso ya culture et art à saisir ambassade ya bapays wana comment babétise wana ezosala aussi longtemps biso na bino tozobetime moral bozali incapable ya komaîtriser banyangalaka bakombantaba baexistaka te bakomi kosala ekoma kope ya nini soki olobi oza motu se obabisa yo mukanda oyebi yango te mais biso toza bakombata ya ntongo donc bango wana toyebisi bango pouvoir oyo lokola toza na ebandeli faci lokola azwi congo apesa na maboko ya nzambe akobanda manda ya liboso ya mibale ya 100 ya 150 ya 200 ya 250 ya 300 ya 450 donc pouvoir ya faci ezali lokola ya nzambe ezala na ebandeli te ezala na suka te donc eza ti mokolesa kosala nini donc idps biso nde tokoremettre pouvoir na maboko ya nani est-ce que ere wani yo kozala vivant maluvanga kozala vivant mamadini martin ya martin martino seye la loketo on m'a mis les doigts partout papa oh politicien beneni on m'a mis les doigts et puis police oya bazi ba misakamene ba bibia on a Facebook abi police on a zaikanda voilà yoka bien moto ako intimide biso idps akozala nana abotami te tuna muse ayebisa yo idps eza ndenge nini tuna sesoseko kokumeni wa ayebisa yo tuna mandefu oyo oyo awuti kokende Tanzanie ayebisa yo komanda nani
Hippolyte nani toye koyeba ba vérité na dossier ya Chebeya Zokande apesaki bato basalaki opération $40,000 po basala opération lobi nde baye koyebisa ba vérité. Tala niveau ya Kindoki, tala niveau ya moto azondima azwa $40,000 aboma ndeko na ye congolais na profit ya rwandais. Mais lelo moto azoloba te Kabila azonga na ye oza démon. Ino bandimi Kabila azonga na mboko biso lokola tozana ne bandela pouvoir bazo regretter bazo kama balobi o seni soki totiki nani Kadima Félix Tshisekedi akobima mais tout le monde comment Facha le chef de l'État même bache shole na seni sisi tokosala nini même bache mbongo na seni tokosala nini même bache maluvanga 1-0 Dakar tokosala nini yango nazo yebisa ba groupe ya député oh nous groupe ya 13 ya député nous demandons au chef de l'État de ne plus prendre acte de cette décision. Biso tolobi bozali ba tintin. On moni que politique na bino ya Leven. Politique ya nini? Ya nini? Et mon ina poseto mon ani ko bata. Sauf Fachi avant makambo esalam. Biso toyebi ke Katumbi c'était Posana ye yoka bien puisque batuni bandeko wana lelo bozo luka kosala fonds commun de la nation bosala tout bo contraindre dictature ya Félix Tshisekedi. Mais à l'époque kaka Félix yondo benga e pater lelo Félix a comme dictateur bakosala nini ni combattant Fatime qui vivra donc makambo ezokende na logique ya changement. Boyoki déjà ba bateau de pêche oyo balobaki basombi eyaka te esali nini lobi basali nani restrictionnaire 4 bateaux ezokende na laka Tanganyika na nini na Tanganyika moko na laka Albert moko na océan Atlantique. À part yango yoka soki bato moko ezosala pêche ao Afrique oyo ombatani na yebi mbisi par jour bokolapa mbisi bazolokota yango esalaka te koyaka nano azoboti ya alokotaka nde bango bakombolaka bambisi bakushe na kushe alobi te oyo eza mike bwaka zoya minene sa donc bazotrie bambisi oyo alobi mikebuka donc avant na continuer nakopesa nakolakisa bino moto me nazoloba dossier ya bapasseport likambo ezoleka na Afrique du Sud yango nayebisi chef de l'État comme oyebi makambo ebele ya kosala ezali na mboka oyo. Donc baambassadeur ebele balingi changement na mboka oyo te bakabiliste baza motema nini en commençant parmi ambassadeur ya Afrique du Sud bapasseport ya bato ezali soki 3000 bato bafuta mbongo batikala kozwa passeport ata moko te mpe batekelaka bato kuna cher. Mais yango na lobi chef de l'État lokola Gilles Alengeti aza na France akende Belgique akokende na Allemagne surtout na Allemagne nazali kuna mbutu eza makasi bato wana balingi bakontrole bango bayebisa bango mbongo ya bato bafutaki ya passeport ezali wapi tolingi tomona vérité. Donc na pouvoir ya Fachi zéro moyibi
Oyini, ok, wapi? Prison. Donc les 25, les 40e. Les 40e. Les 25, Bazo Kanganani. Bazo Kanganani. Pogno. Awa jare yena nte. Oyo ma dernière minute wote nazo sala jare. Eza la jare bakoche bakokala so pampex. Esa mahota. Lisanga bundoki wo bazali bali bakanga. Oyo kaka bandai kolela wo nazo bela. Bazali ko sala théâtre. Il est pas vivant. Nazo makiserabino équipe ya bandeko. Moyoka. Ezali ndeko na biso apicha mala. Asali mouvement na ye Congo fort. Donc en combattant l'équipe peut-être pour passer une montée puisque les abattoirs ya bangi na Paris. Ils ne vont ya mettre pour ya maye. Apicha mata. Il dépasse vivant. Il dépasse vivant. Il dépasse vivant. Merci beaucoup bandeko nanga yambolanga koloba depuis bandeko nanga bakufa awa bazikisa awa natikala kolela bango na mboka na ngai te papa Tshisekedi oyo alakisa biso nzela kenda natikala kolela ye awa na Congo te nango na kosenga biso nyonso observer juste quelques instants de silence pour nako anisa bandeko na biso batika biso na ba oyo batiki biso pour la COVID-19 partout na mikili mobimba na ba oyo bakufi na est plus de 8 millions de morts. Observez silence quelques instants pour la bango. Merci beaucoup, merci beaucoup. Maboko pour la bino moko, maboko pour la bino moko. Maboko pour la bino moko, maboko. Merci beaucoup bandeko na ngai. Na ngi bino mingi. Isabeto lingi bino mingi. Na ye awa. Na za na Congo. Pour la volonté à bino. Bino nde. Bobengani baini ya Congo. Bao bano pekisa bino tozonga na mboka na biso. Bino nde bosali bango bakende. Me yango wana sengi maboko pona bino moko. Merci ndeko Bitakwira. Ngai naza ndeko na bino. Nazali mwana UDPS depuis 1990. Nazali moko na baiki ya Bipogre. Okenda mikili ane bakendaka. Kuna peko bundi. Elo bino obengi masolo. Osali ke biso tozonga. Toza ala na volonté na bino. Okoza moko na bike. Ba balingi batonga mboka Congo. Bazonga. Otonga mboka elongo. Yango na nga na ye. Mpona kotonga mboka na ngai. Biso tozali ba oyo bakotika na ba telefone te na Facebook te. Biso totala oyo tokita na terrain. Okunda elongo. Masolo sili te eza nanu. Nango na sanga biso nyonso tosima na loboko na loboko. Shingala, Muluba, Muswahili, Mukongo. Loboko na biso. Na bani eloko Congo fort, mouvement na biso nyonso. Au Congo est comme fort.
Congo sans antivaleur. Congo oyo ya ba valeur. Oyo so ba peso esika pour osunga ba congolais. Très bien. Pour la famille na yo te, baninga na yo te, biso tokozala ba gendarme. Très bien. Tokozala ba gendarme. Pour la kotala nani azosala intérêt à Congo. Très bien. Oyo azosala intérêt à Congo te. Biso tokotelemela ye. Nani yo longo. Ok. Mbala moko ekoumela te. Banda. Pouvoir oyo ezali ya bino. Très bien. Abongo mpona bino. Très bien. Yango wana biso tozobundisa oyo bazobenga ba-anti-voleur. Tozali mpona naye mpe na bino boyamba ngai ndeko na bino nakobundisa mutu moko te nakokabola te biso nyonso nsima mokonzi ya mboka totomboleko na biso ezali bango te nazosilisa awa bandeko na nga naye awa mpona baaktivité oyo ya sensibilisation mobilisation ya peuple congolais mpe conscientiser peuple congolais ke alinga mboka na ye esengeli bolinga mboka na bino baoyo baotebela mboka bazali baini ya Congo yango tozala vigilant tobundi yango tobundi mpo tozwa yango pendant 37 ans ebele batika biso il faut todéfendre makila ya Rossi Mukenzi il faut todéfendre makila ya Thérèse Kapangala on défendre makila et bao batika biso mpona bitumba oyo nga nazoka awa na masasi awa nazoka makila na nga wana il faut eloba il faut pesa résultat le peuple d'abord le peuple d'abord le peuple d'abord le peuple d'abord Bongo banir la paix banir tolongola kobanga kobanga te nzambe aza na biso le Dieu d'Abraham Isaac et de Jacob aza na biso nyonso nasuki wana bandeko na nga nakopesa président yokaso merci beaucoup mpona koyamba ngai awa olimbisanga babozanaki eloko moko samedi oyo tokozala na Kempinski Hotel Fleuve Congo esika wana tokosala sortie officielle ya mouvement na biso Congo fort awa na mboka ya Congo tosengi soutien na bino tosengi bino bozala bota biso na mabondeli bota mpona biso na bandeko na ngai bakompanye ngai oyo nyonso mabala mpona bango s'il vous plaît. Merci beaucoup président Okasa, merci beaucoup. IDPS viva! Viva! Ah, Fatime! Meto! Qui vivra ça? Monia! Yoka! Yoka! Likambo ezoyoka na mboka oyo communiqué ya liboso combattant. Na limité, il y a une chose avant eloko nyonso eleka na limité wa 10e mairie. Bakotuna nani? Alors bakotuna nani combattant? Mais nazoyoka makambo ezilingi banda na ya CC sans que ngai na yeba likambo. Est-ce que bino bakoni eloko bongo? Jamais! IDPS viva! Viva! Ezana makambo moko d'abord bandeko samedi kozala na batongo na 10h kuna na ndeko ya Papicho nalobi tozaki na bango na France okola fa facha kita tozalaki ezaki inondé tolukaki banyangalaka oui tout la mise ça balobaka nde na Facebook na WhatsApp atelemi na kwe alimite nazoboma mais yaka nzela yango soko za mobali yaka na tosala na ba compétition ata 2 minutes Très bien. bongo yoka na lumbe voilà yoka bien méchant ah méchant nalobi na yemsibu na lobi boy marche oyo basala ki bango batambola marche oye koya kokotika nzela te toyokani komata
ya lelo lokola seja asalaki na sagesse yake akotisa bato nano po bato mona effectivement bazala na bato soki ande babimi zero bazali na bato te estce bazali na bato na balabala awa me lokola bazolinga balobi o bientôt bakozosala marche barenverse pouvoir bino bandimi pouvoir ekende bino bandimi pouvoir ekende likolo oyo bakoyoka lumbe nini lumbe nini marche nyonso biso tozo mbala oyo tokotika tante namoni bétise bapeti moko balingi bazanguya bakozoma mwana frappe oyo koya yoka bien kota matière ekota yo comme bétise elingi esalama totikeli bango bamoni ke toza zoba biso idps totambola totelemela mutu nyonso oyo akomenase pouvoir ya faci akutana na banani marche nyonso oyo bakongi bakoorganize mikolo lokola bakende kosala bafond ya lokuta ya koteka mboka biso na bango nzoto na nini kombata yeba na kati na bino mutu oyo yebake mutu ovandaka na ye bakoerikrite bato oyo bakoya bayebisi mute mwa mouvement eza kotoyo soki omoni mutu abengi oyaka na te mouvement oyo yebe nalobi eza na bamouvement ya baluti oyo malufu anga bimisi $100,000 azoka bagroupe nyo 100,000 mbongo oyo ya minere ya bakongolais lokola ye alakaki chef de l'état alobi soki baanterene kadima eza ligne rouge biso toleki yango soki aza mobali asala nini tala yoka bien makambo oyo omoni na moment nyonso démocratie c'est bien même aux États-Unis babeta bato bafrappe en désordre même na France gilet jaune ale frappe alebite matatoleka sima obetaka nde boye babetama ande démocratie ce n'est pas la libertinage d'abord démocratie eza na dose ya liboma koleka dictature même Jésus Christ na Bible apesa Matthieu pendant 3 mois alebite ba mama omoni ba olo batekaka oro ati na ba bijou a Jésus tika oyebani mwana Maria ovandaka awo oyebani oyeli mama na yo Jésus alebi naza camarade na bino atika Jésus mwana ya Maria toyebani mwana quartier mais elle Jésus asenga film et pas Jean. Il est suivre. Jésus a côté na ba mesa ya ba or. Aya jama. Jésus obeta kandeko. Yoto yeba obeta kate. Omi obeta. Ba na frappe ande. Mais Jésus oiba uti na lola. Azobeta ba tubango fati. Fati. Bongo fati. Oya botami na makila ya motu oyo ya na mokili. Pia uti na parti nini? Parti ko fere banani. Ba kombata ba kufa ebe. Donc, yango na lingina pas se communiquer. Motu moko même ba bisika nyos. Soki awa na 10e. Là je vous nakoloba. Motu moko akozo message yoka son atindi biso ongana yebite mutu aziamba bato wana te. Très bien. Tozovena kombata. Avant ya kosala likambo parce que soki eyindi bakoloka nani? Bakoloka nani kombata? Na yoki bandeko. D'abord, il faut d'abord me former.
était président esika tokendaki tali likambo esalamaki ezali boye ngai nazala makambo na boyebi ke kote kuna nazala bamakambo wana te pesa ngai nde information ke esika tokendaki tali likambo eza boye ezala bongo te kombata mais oyokeyi na kombo na ngai okomi kuna mutu wana abengi ngai alobi yokoso otindaki bato awa alobi natindaki bango mokolo nini talana est-ce que bino bokoni bapratique wana ebe continue kombata donc soki nalobi bongo eza na bandeko oyo toza na bango awa yango nazo manque ya kozala na kimia kozanga kimia avant kosala likambo zala na maîtrise ovanda toplanifie tosala boyi tokende boyi ntango yo ozokende na précipitation okokweya tuna bato babanda bayebisa oke te okozinda eza bongo te nazoloba bien bandeko wana lelo nakotanga bango te lobi nakoya kotanga awa puisque toza na bapaya est-ce que tozoyoka na kombata lobi nakoloba lobi nakoloba nalobi soki deja nalobi eza na bato oyo bakendaki nakoloba lobi naloba sikoyo yoka tolobi boye na ngonga oyo bato bazoloba na kase boyoka bie mitema ya bato oyo balinga kokommunike makambo ya chef de l'état te na Kasai soka nde bilanga esalami ebele moto azoloba bango aza te na Mbuji-Mayi 1684 hectares ya nini ya maïs bete maboko kokomata mutazolo bango aza te ofacha bosali Kasai yango oyo balobi masango wana soki ebimi ekoleka priske ya bokanga lonzo na Mbuji-Mayi lelo Mbuji-Mayi wabalenga nini basa na ngonga asali toza deja tokozala na société mibale ya ba-avion yoka te société mibale ya aviation ya liboso toza na Congo Airways ya mibale ezali Air Congo Air nini na eza na pouvoir ya nani eza na pouvoir ya nani lokola babato ya peshe ye kombata banda kobongisa minute oyo ezali nini bakobongisa nde ba chambre froide bakobongisa babisika ya kobanda kotya bambisi depuis hier cantine publique na niveau province kananga malandi wa Chine bakitisi 1700 tonnes ya nini ya mani ya nini ya masangu oyo euti na kanyama nini semaine passée ezali Mbuji-Mayi bato bozoyeba te bino ke mati tozoyeba kindoki na bino plan na bino bozali bato bamaluvwanga posa na bino ezaliki biloko emata me biso biloko emata ete fakia kozalaka ntima olesa kozala nini tala plan ya bato basiliki likambo ya gratuité enseignement lokola année passée gratuité ezalaki eresite année oyo bazoregrete puisque na mwana nyonso na classe à l'époque na église wana oyo yebi bapesaka $20 na mwana moko $20 par trimestre ko bana baza boni na
République démocratique du Congo. Yango besoin de regretter l'art. Yango va créer loco, va lobby tout ça par tous les moyens pour créer trouble. Que les classes étaient. Que yebisi Tony moi baboy. Moutoua intimidé yo. Les grands juristes. Travailler Kobangate. Biso yo c'est ça c'est ma gouvernement, il y a union sacrée. Na union sacrée ba député ba lobby boy. Malou Vangato Yakina Yote. C'est quoi que le Kende Yomo? Yomoko. Donc il ne faut pas que Banga, Mukongo, Muluba, Muswahili, Mungala Betna. Tous à la unis, soudés, comme un seul homme, comme le tribalisme, le tribalisme. Avant Nassiri Sanazoloba, Nassivano Kasongo. Bayabisa, Burgumestre Yamasina. Namasina Musale. Petit Zamakas, Nasusiat. Et nana ni district ya nani colonel ya district ya Cham. Comment nani? Bienvenue. District wana musale zo salamate. Si général ya province ya Kinshasa, il faut musale salama na Cham. Ba so bazo sala ba bêtise na ba parlement debout. Na ko sala to sala ba descente. O mata boyoka. Il est vivant. Viva. Donc on va sala ba descente na Cham. Tochebi sawa toke kwa range na changu. Très bien. Est-ce que ça c'est vrai? Très bien. Qui sont pour. Il est best vivant. Viva. Donc ça là, d'ici là, la bas semaine, donc on met à jour, que ça là rang, que ça me dit là baninga. Très bien. Que ça là rang, que installer bango de manière officielle. Si quoi ça vous amis bali bossa la nini? Oh ya. Bazona nous frappe tobeta makala, tobeta batokala. Hein? Nicolas, le col bazome katala beaucoup quand il s'était que vous en a pouvoir to comme il est mêlé. Na opposition tu es très fort. Bon on est na pouvoir. Nous to quoi timide bino azali. Voilà. Et ça système ya prenez-vous quoi? En charge. Prenez-vous quoi? En charge. Pour bangate. Nous to intimider binoté. To bande déjà ba tournon, to bande comment, to kozala, to yem c'est Miguel. Et semaine où tu n'allais pas Miguel, semaine où tu n'allais pas Morino, semaine où tu n'allais pas Motutel, nous autres ça là toqué pas, Tchamou Nyons te contourner, tu es des hommes, on le vini comme ça. Bamba, bamba, bamba. Pourquoi? C'est le Mawal. Ozana Chombo. Moutoko salo likamba sake tozana pouvoir. Très bien. Direction, ozana téléphone, ozana yocation télévision. Sauf qu'il y a un problème. Voilà numéro sur la télévision. Ce qui est bengi, toko sala intervention animée. Animé. Tozana na combattant. Oui, président. La télévision numéro sur le toboy ko pressa wa yebela. Yebela yo la na télévision. Mais moutunions ou azali. Et bon nazo kam. Esprit qui combattant ici là. Ezawa. Ezawa bi. Comment on va le tourner la fire? Ma maman bon matité. Komata. Komata. Komata équipe mobimba ya Congo fort. Komata. Ouais. Non, non. Ok, ok. Donc, s'il vous plaît, il est plus vivant. Viva! Omoni, Libanda, équipe Oyo, ezali équipe etamboli na ndeko na biso, Papi Chamala. Chamala wetu.
Ok. Donc, Kobangate, c'est les Alpes. Donc, moi, je pense que beaucoup de ce qui a déjà beaucoup de c'est bon. Donc, les équipes, les autres ambulances de Bonabino. Alors, bien, à aucune force, du progrès, ça appartient. Voilà. Donc, Yangoana, Azali Mwana Yandaku, ils sont tous que Azali moral. Donc, tous avant la Yanni. Voilà. Bangolo, équipe Bangolo. Oh, il y a mon acquitté, au moins, il y a un zéro, le mité, en démoya Papicho. Donc, tout le monde va se présenter, non? Bamba, Pourquoi? Viva! UDPS, viva! Tout le monde a ça. Aza, coordonnateur national à Congo. Très bien. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Sima mokonzi ya mboka bite ezaka moko eti valeur nyonso ele boyebi mama mpe batelemi asala kitoko mpona samedi koyoka biso nyonso tokei liboso Manyon Kabamba naza présidente ya Ligue de femmes ya Congo Fort UDPS vivant! UDPS vivant! Ezali ndeko na bino kombo na ye Jimmy Ifila asengi na bajene nyonso oyo basutenaka chef de l'État oyo samedi oyo totia ndeko na biso Papi Chamala Congo Fort totia ye po tosoutenir mokonzi ya mboka na bato ya bien bajene nyonso bandeko na ngai azosenga bino bakosa biso te bakosi biso mingi na mboka oyo wana mboka aye makombo ya Papi Chamala azo soutenir mokonzi ya mboka to soutenir ye biso nyonso bajene nsima na ye to soutenir mpo visa chef de l'État ekende liboso UDPS vivant! Ok, donc merci beaucoup. Maman Zonoba. Ekoki lobby. Dans la vision moko ya chef de l'État UDPS viva naili wekani ndeko na bino kaka Voilà ma bonne toki la faya moto oyo tumbaki seleme comment ekuta bisika nyonso bazoloka mboka na biso ezala na mai ezala na zamba na forêt sacrée bato tu bazoloka batelema na RDC moto akandi na zamba ekita bon attendez au nom puissant de Jésus.